Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Mbote Nabino, Balandinho sur la politique officielle, 30 mars 2020. Et Kokilelo, Nangolo Nzambe Tokutani Lisusu, alors que le monde entier a frappé la pandémie au coronavirus. Où ils ont continué à bomana libanda ya mboka, batu belé baza ko kufa mikolo na mikolo, basango ya pasi lokola na Italie, plus de 1000 personnes bakufi na mokolo moko. Ezali sekité na moni premier ministre italien nenga za kolela alobi bango lokola bato maile basuki na nyonso bakoya kosala eliki na bango komi na nzambe. Ça c'est vrai. Na sepeli na phrase wana parce que biso to yebisaka bato bayeba ete dernier secours tozana ngo ezaka pa nzambe oya kela likolo penase. Bozola na biso na Bunia à travers la radio Mont Bleu to pesi binombote na Lubumbashi place Masasi ezalaki makasi na weekend awa pambate bakatakatanga batomboka ki makasi kouta kodwezi kuna likasi tiko na Lubumbashi na ebite balingaki basala eloko nini bato wana babibi na balabala ba image ezali mais peut-être que je n'ai pas trouvé intéressant ya rotier la bino ba image ya ndenge bato bakufaki. Bref, situation ezali maîtrisée grâce à police na armée ba récupérer situation bandeko bazona na biso na Lubumbashi topesi bino mbote bozana Kenge bozana Bandundu mbote na bino bozape na Congo central bozona na biso pe libanda ya mboka na Londres na Allemagne na Belgique. Confinement ils ont continué. Je me souviens camarade non national week-end à lobby en tout cas ye bakaboli na mosine batura kolamba na batura misala nyonso aneza musala ya confinement. Donc merci na bino pour boza ebele boza kolanda boso na politique toza ko sensibiliser population na biso mais ba question ezali ebele parce que la population azo croire lisusu te doute koti na population na maladie ya coronavirus ngamba wana zala ilobi na mombele bomona ndenge tokende ko sensibiliser bato mombele kuna vie eza normal, c'est comme si rien n'était. Nazaki na mombele côté à dépôt à Louza pour na sensibiliser bato wenzezo fonctionner normalement makambo à distance à 1 mètre tali batouté. Donc gouvernement a totalement échoué par rapport à la communication de bozomona na ba image ya mwana TVza radio te do bato bavandi na bango makambo à l'état bango te et ça en plein capitale République démocratique du Congo. Question na bango ba otuna ba malade bazobela baza wapi même question biso moto zo mituna nazaki na inerve na luka ba nani na 50 na luka ba na moni ba malade te. Bon, ngalie ma iza la place batozo kufa. So nga ngalie mo ka mutu auti ko kufa. Mais ba malade place bazali et komi tabou pendant que na France, na États-Unis partout ba malade bazobela tabi longi nango zo mona na te. Mais normalement bazo moni sa salle que batu baza awa centre riposte yango batu baza na ba réanimation. Ne serait-ce que ça ils ont mona pour la attirer confiance. Doute komi na mitu ya batu. On va tenter d'en parler aussi ce matin. Mais mukolo ya vendredi Kibouissa o Gentini alakaki na batu. Gentini alobi ndenge toza boye 4 jours de gouvernement. Monsieur le gouverneur, il y a un monsieur Tolobaki confusion est totale. Aux ala gouverneur na Yumbi, mais où est Kinshasa? Ba donner za Mogoté, à aux ala plus de 10 millions d'habitants, à peu près 12 millions. Sorozo Loba, monsieur, vous devez avoir une étude sur terrain pour associer Batunio Sobaza expert pour ceux qui bo lobby bo ratété. Toza le seul pays dans le monde va reporter confinement dans nos salamité et ça la République démocratique du Congo. Nathan la binona makambo yo. Il y a un titre à journaux très rapidement parce que le 28 Bogomon a ndengenini pardon le 27 ndenge batu bazalaki na balabala ndenge batu bakeko somba bilogo ndenge batu bakangani lokola mayebo lelo bazolo ba plus de 80 cas. Donc to outi na 65 to komi mbala mona 80 cas, c'est-à-dire trop c'est trop. Nana occasionné yango Gentini Ngobila muta occasionné yango po yende mutabimisa ki ba toujours moko. Israël, tu as dit Gentini Ngobila, oui, je persiste ici, naza ko signer naza ko lobageza Gentini Ngobila. Ba image yango na bozotala. Botala pondu ne bato bazo wela pondu. Pondu ya pamba bato bazo wela pondu. Tala yo so mona pondu bato bazo wela. O ba mama na bazo wela pondu au confinement. O Gentini aluka yito ndo sala.
Si vous avez la propagation, on va revenir sur ça. On va revenir. Modérateur attitré, au chevet des populations congolaises, la Chine livre à la RDC le secret de son traitement du Covid-19. Est-ce que tu as besoin de secret? Voilà, pourquoi la besoin il semble que tu as big misato. C'est que tu as qui se zobik sabato. Les cardinals Ambongo tapent du poing sur la table. Bobo Boloko s'imprègne de l'état des travaux des révisions de la route de Mbandaka Biko. Très bien. Alors, on va prendre référence plus à commis à faire Gédéon Kyungu, conséquence de l'impunité. Ces criminels invétérés s'évadent de la résidence surveillée. Le cardinal Ambongo dénonce les tâtonnements du pouvoir. Alors, Forum des As a commis une guerre d'influence dans les instances du pouvoir. D'ores déjà, des observateurs soutiennent la thèse des tentatives de déstabilisation de Gentini Ngobila. Les Quinois exemptés des factures d'eau et d'électricité pour mars et avril. Par moment, il y a courant. Bon, on va tout foutre en facture prépayée à courant. Pour na bango bolobinini. Pour courir ça au felega ou ya gâté. Bon, bato prépayé. Bato masina wana. Na matete côté musu bato pe foutre à courant et à prépayé. Référence plus l'ordonnance de Félix Tshisekedi jugée inconstitutionnelle. Tunda amorce les désengorgements de la prison de Makala. Makala on besoin de sabato mais Mukeba inda zobi matin. Na éviter pour mes amis. Pourquoi Mukeba il ne doit pas sortir? Mukeba est salibinonini. Pourquoi Mukeba est zobi matin? Ça je ne sais pas. Hein? Libre débat. Les sénateurs Guy Lowando et Widal Fondation offrent un forage d'eau potable. Ah, c'est Gabisotovan. Très bien. Nalingaki na yamba élu à peuple. Élu à peuple parce que azana la maîtrise ya dossier. Azala qui sur terrain ayo qui passe. Pendant que biso ça constat place mususu. Nzoka yepe azala qui na kati ya batu pa ngenoye ba qu'est-ce qui se passe sur terrain les vendredis. Honorable Raphaël Kibuka, azali député national, il y a Moamba, mais pour la République démocratique du Congo, azali Molobelia Batonyoso, mais aponami na Moamba. Azali pe Molobelia MLC, parti cher ya Jean-Pierre Bemba Gombo, ou ya Tali Makambo ezali, ya kolobelane to benga communication, mokonzi nango ba pesi lipambunde yo azana biswa. Tozana lolendo akoyamba pour la deuxième fois na bosso na politique, mbote na yo. Mbote ndeko Israël. Tokutani sous le long. Oui, c'est un plaisir, il y a rekutana une seconde fois. Il convient une seconde fois, mais malgré cette fois-ci, tu as eu l'occasion de faire un repesa na mbote na lobokote pour na komi batela na mbokono ya coronavirus. En effet, situation ya mokili mobimba, ils ont imposé biso ba limite pour to yeba komi batela to yeba pe ko éviter ko propager coronavirus o ezali pandémie mondiale o ezali ko silisa bato na mokili en même temps à peine à Kinshasa déjà. Batonyo soit outil poto bakomi ba suspect. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Motonyo soit outil poto d'office à la corona? Moi je me rappelle que aux na poto, je pense qu'il y a décembre, hein? Quelque chose comme ça. Janvier. Décembre, janvier. Et voilà corona il y a nonté. Na mikili monsieur il y a pays de la Chine. Na Chine déjà. Mais Dieu a fait grâce na zoni na contracté en côté. Ouais. Naza en forme. C'est la volonté de Dieu. Corona tu peux fournir assez d'efforts. Au sokolama beaucoup ça anini mais moi je me dis à un moment donné ce qui est acquis à eux et zaka à eux. Mais Dieu a fait grâce ce qui est qui famille mobimba papa bande konanga bana tozonga qui sans quoi donc très bien. Boni circonscription na yo ya Moamba pendant cette période il y a crise sanitaire sur le plan mondial parce que crise et beti batonyo sur lesquels maïle ya batu bazo banenga ko s'en sortir te boni ba électeur na yo par rapport à la sensibilisation ezo le kandengeni ba électeur nangai to ko bimisa ba on a lo ya ba congolais parce que oyebi to ko bimisa ba on a lo ya ba humain te o bazali ko peupler planète terre mokili mo bimba eza bien te la situation est tellement très grave que ba électeur nangai comme ba Kinois nyos ba congolais nyos ba africain nyos ba to mokili mobimba la situation n'est pas bonne. Sensibilisation tozali ko sala yango na ba moyens tozala yango notamment ba réseaux sociaux mingi et il nous arrive aussi il y a comme na terrain il y a ko sensibiliser mais avec la distanciation ba imposer biso ko affronter public t ba annonceur oyo ba permettra biso to sala ba panneau ba to imprimer ba bâche ba quelques congés suite à maladie oyo
de notre manière tozo bunda to meka ko sensibiliser ko yana ngape a on a plateau ezali singulièrement pour nous sensibiliser population non seulement ya Mwamba ya Kinshasa ya Congo pe ya mokili mobile po ba yebi yo na marketing na minute yo eloko lokola bâche ko kozanga te bosolo na politique ya matsaki ba bandero luta mokolo ya lobby ndenge to lakaki ndenge pezali bato ba komona na ba image à un certain moment ndenge to sala kiango mais on comprend que moye ba to belé bazali sika moté pour na kosala o musala ya kocha ba bandero ngala travail kana ba une société de la place ezana Kingabwa je préfère beaucoup plus passer un message dans la banderole na bâche c'est une grande imprimerie ezala Kingabwa ya moninga nanga mosusu ezali on a limité mais bango nyonso na o ya moninga nanga ina o ya bato na tangi kombo bango nyonso bazana ba congé technique parce que baboyi ko sangisa bato pour na ko éviter justement propagation ya coronavirus. Est-ce que coronavirus est amené solo et ça copte na Congo to lo balwa pina na Kinshasa docteur Muyembe a commis na ba confusion même pour la identité de la malade. Na mokolo ba semaine uti koleka docteur Muyembe a lobeli biso ke malade ezali na Nord Kivu. Ka moko ba suspecté na Nord Kivu. Yemo ka yeko zonga lobi ezali na Nord Kivu te e komi na Ituri. A tâtonner même erreur auto monaki na eteni na ebandeli. Ça c'est un problème. Deuxièmement, likambuya téléphone. Ba téléphone ba pesi na télévision o biso pe tozo ki tozo pesa bato. Téléphone wale le karaté. Ce qui est sonné mutako ya mbayo individu. Oyo aza ko engagé na INRB to na mayo etali COVID-19. Bato ba komi na doute réellement ce qui malade yango za komonana. Est-ce que le peuple congolais faut ndima continuer ko ndima ke malade ezali? Heureusement que yo sa musa no journaliste. Ozo tout na ba question ozo yoka na kati ya population. Bien sûr. Heureusement que ça ne vient pas et pas na yo moko. Bandeko bino bozali kolandanga na ville à Kinshasa, na Congo comme pays ailleurs, coronavirus ezali réalité. Ezali réalité otobana ko yoka musika te na ba Chine na ba Europe, ezali réalité oyo komi ko tambola kati na biso na ville à Kinshasa. Docteur Muyembe, c'est un professionnel qui a pignon sur rue, c'est un grand nom, wanaza figure de proue en matière, il y a ba recherche biologique et pas la biso à INRB. C'est quelqu'un qui ne peut pas dire des histoires où il y a vérifié. Il peut arriver que a eu information parce qu'il y a qu'on s'est retrouvé au même moment dans Congo Mobimba. Il peut avoir l'information que maladie ezali par exemple na Nord Kivu et que ba ko yebisaye par la suite qu'ils na Nord Kivu te na Ituri. Akomeka kopé sakaka message yo azanango. C'est un professionnel oyo azasunelo ko prouver biso te mo kilimombeye bi monde scientifique et yebi ba compétence na ye. Coronavirus ezali réalité bande konanga ya Kinshasa. Soki to sali ke baté to zali ndenge ndeko Israël uti koloba à peu près 12 millions, moi je dis même plus loin, 15 millions. Ceux qui te sali ke baté to kufa ba millions na ba millions. Coronavirus ezali réalité. Comment on a pas malade telingo la kisani? D'ailleurs, d'abord, il faut oyer que tout ça azali kobela azala na vie oyaye privé. Il ne peut pas accepter que ba mekakozwa image na ba lekisa na télévision. Et ça c'est un droit ngana za avocat. Ceux qui ngai na kwa kozala malade et que ba checking na ba condition wana ba yeko filmer nga ba la gisango ailleurs, je peux et à la famille nangai ko initier ba action contre bato basaliango. Il y a des malades, ils sont très nombreux. Oh bazali ko bela coronavirus à l'instant où nous parlons na ba hôpitaux na biso, notamment Ngalema cinquantenaire na clinique universitaire. Mais pour des raisons oh biso to yebi bazal na ba vie privée na bango, ba ko filmer bango te. Ba malade bazali, bato bazali ko contracter maladie psycho bazali, o bazali ko respecter ba directive o ba kondia mboka na bato ba kondia INRB na bato AMS ba pesi, bazali ko respecter bazali ko contracter maladie. La mort rôde autour de nous. Ceux qui te salissent baté, je le répète pour une seconde fois, toko sila. Très bien. Alors, tout ça pour évoluer, mais nous n'avons pas parce que bino ba député na minute population, asa oba que la bino mabanga mingi parce que population a moni que
tango ya campagne bozo pesa bango polo ezo la passe tango mosusu na $5 pour na pesa mutu moko polo pour na pesa bassin pour na mener ba action mais siko pour na batela nzoto na bango makasi lobi bazala so ba prochain électeur bozali incapable ba obenga ngo mauvaise foi mutu na mutazo interpréter na ndenge na ye nazo représenter franche la population surtout ya Mombele on la gene kotala lobby au place yo pozali député parce que ba poni on a circonscription à Moamba nazo lobela pe pour na ba député musu bazana circonscription so bref pour na ba onyos ba na Congo to tikali komona ba député te ko pesa même désinfectant même savon munganga oyo bo senga batu basukola maboko pour la population un mai ezalité mais au-delà mai savon ba kozo wapi ba kiso ya 22 ba komi koteka yango plus de 4000 francs moya ko s'en sortir ezalité alors yo le la député c'est vrai que ça la pont ezala musala na binote mais na ka ba malade pourquoi ba député caucus ya Kinshasa et avec l'électeur pourquoi vous voyez que ça la urgence face à bateau beaucoup collecter quand même moi bas salaire na bino ou bien au-delà bas salaire mutu na mutacha quand même bon na mais pour venir population en aide ne serait-ce que na bas savon bas désinfectant na bas masque merci ndeko Israël la question Tuni question on a batuni nga ngo trop na bas réseaux sociaux na bas numéro na ngai ya téléphone ou eza public comme privé en face comme ça batuni nga ba question belé comment est-ce que bino to vota bino bobane ko pesa ba polo bane ko pesa biloko ebele pendant que la situation barde bozobeta population karato bino en 2023 on a reconnu la mabe hein oui bazokanela mais moi j'ai eu le courage de leur expliquer la réalité il faut bosser nga biso makambo eza réaliste autre iko sala facilement tozonga na kana ngai moi en tant qu'individu déjà pour l'information na nga na kabola batu ba polote eza style na ngai te o ya propagande très au kabola ta mutu moko te polo tozo estimer population à Moamba na 4 millions d'habitants population o ya Moamba ba bazo tourner autour à 4 millions ngai en tant qu'élu à Moamba boy bisangai na opesa 4 millions wana eloko nini 4 millions de personnes na opesa mo biloko ce qui peut na lobby à la limite ta kitala zo 10% ya population ya Moamba donc j'estime 400 000 ce qui ba bisingai na somba ba désinfectant pour appeler ça 400 000 personnes. Vous savez ce que ça représente? Les lobes, ceux qui sont moins chers, ça tourne autour de $2. Hein, l'équivalent, il y a franc congolais. Ceux qui sont moins chers, $2. $2 fois 400 000 personnes, ça fait $800 000. Les députés gagnent combien? On a un bon mandat. Même mandat, on a même pas la moitié, il y a 800 000. Na ozo la moitié à 800 000 te. Heureusement que ngala kenda ki na yaki musala ya député pour Nambongo te. Na ozo ta la moitié à 800 000 te. Comment est-ce que moi je peux me permettre na pesa 400 000 personnes ba don ya désinfectant. Toke ne peka na hypothèse o wana. Ceux qui na yaki na ba moyen ya kosala yango o yanga i privé. Na pesi 400 000 personnes ba désinfectant ba o ba zuite réaction na bango ezani. Donc honorable a pesi batu ya Cointel parce que baza batu na e biso le roi to zuite to za batu na été to en 2023. La meilleure contribution, il y a député, ou azali représentant un peuple, et à sensibiliser. C'est pour cela que nous avons un plateau pour sensibiliser la population. Il y a Moamba, il y a Kinshasa, il y a Congo, il y a Mokili Mobimba. Très bien. Alors, l'accent en Nigeria, a un centre à riposte. Au moins, il y a un malade dans le zali, il y a un melengele. Pas biso depuis l'accent qui coucou mo basala, nazobe en qui coucou. Nazolo bambo na yebeza ki kuku mo basala kota kinkole mais botalo baninga bazosala il faut to copier biloko ya malam tala ya baninga wana eza centre ya riposte botala ngo même na kati ndenge batie bambetu pona ko yamba ba malade o bakozala atteint na virus oyo na COVID-19 tala baninga ndenge batie pa biso eza ko yebana te o eza na Nigeria tala baninga ndenge basali ya bango babongisi. Par exemple, malam, tala bambon, tala ndenge baninga batie mo présidence de la République, gouvernement décrété ba fond tala ndenge bazako sala. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et ça, on monte na poto, place malade et bandi. Premier ministre canadien, malade à corona. Mais ba lobby pena kombo na ye. Awande na omona ngolo kwa kinganga. Malade à congolais et bomba maka. Premier ministre, mais ba lobby gazobe la coronavirus. Na moni en Angleterre, ala teliputa wana tiango wa masque pour na komi battle. Ba musicien minene, ba député. Député Moussoussou ya Macron azara corona yemo kudunda ligi na TV
ya mona uto mona vidéo timanga ye moko azui courage ya koleka pona kolobaki ye na famille na ye bazaki atena kati ya malade wana en quarantaine baza kozwa traitement bakumisi nzambe me bakosenga pe na ba supporter sebele na bandeko mosusu bakeba po malade ezali. Nous avons besoin ya bato baza ba courager o bako sensibiliser. C'est très important ndeko alobi ya malade ba hôpital place bazali ya koti na droit na robo la droit wana te mais la communication également pour na minute doute za na bato. Bato bazo kufa mingi na malade ezaka bato ya présidence de baza kufa bato ya gouvernement mais purement bato ya présidence de baza kufa. Population nana kufite. Population nana kufite mais yango to lobite population akokufa te. Yepe akoki kokufa. Mais ngana rotuna bato baza chargé ya communication ya makambo. Numéro bo pesi bato soki mutu ayoki ba fièvre na nzoto po benga bino numéro wana eza ya satana to eza ya bato. Pourquoi mutu moka zo yamba na numéro wana te? Ça c'est un problème. Likaba ba masque, tozonga na ma masque na ba désinfectant. Olobi yoko sala ngote, il faut sensibiliser. Ça c'est logique et ça molongo. Na ko compléter ce qui ngai député bazo senga ngai na démontrer noir sur blanc wa na ABCD que na ko sala ngote parce que nazala ba moyen wana te même ceux qui nazala ki na ngo ceux qui na sala ngo ezwa na kozwa plutôt ba problème na circonscription électorale nanga. Mais tous un exécutif non qui est dirigé par un premier ministre. Moussa na ezani. Moussala ya gouvernement ezanini. Bango nde il faut bazwa charge o wana bisote. Premier ministre azomona na te na ebite so azawa. Eza Moussala na bango. Nazonga na image o la kisi ya Nigeria. Na mona ki ba image wana na net. Na moni yango na toile. Je suis très écœuré au mona baninga baza na longueur d'avance ko leka biso. Na mboko yo avant nazonga na ba point mususu évoqué awa. On a entendu parler dans 15 millions. 6 millions, 200 millions, 57 millions, 114 millions. 114 millions. Au début, montant au loué pour la lutte contre Covid. 1 800 000 dollars. Est-ce que vous comprenez? Vous comprendre? Vous comprendre nuance. C'est-à-dire, pour des choses où ils on a investi des millions et des millions d'argent. Peut-être que le résultat là on peut dans la tête, il y a des côté ba misusu ba prison, ba enquête ils ont continué, mais pour la lutte où il y a maladie où il décimer na bango, na biso, na peuple, on met 1 600 000. Je me dis, c'est comme si nous voulons une chose et son contraire. Gouvernement na biso faillir. Bazo salam salaki. Papa, pour la basso de moutons, ils ont mis combien de millions de dollars? 57 millions pour la maison préfabriquée. 57 millions pour la maison préfabriquée. Est-ce que nous avons une maison préfabriquée, on est à Guinatina? Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que basso de moutons est urgent? Mais le lot la maladie, côté libiso na bandako. Je suis très content. Population azolobango. Ceux qui liboso connaissent que ont courage à combattre avion pour que nous avons besoin libanda, tout bakangi ba frontière. Ozala mokondi, ozala motoase okozwaka sona mboka na biso. Alors bino botali ba aspect ya o etali ba soin na biso te. Botali makambo ya santé na biso te, ba hôpital na biso ezo exister presque pas. Ceux qui siko bobeli boyne tozo kufa boy to kende wapi. Toi ne sigate? Pouvez-vous admettre que na mboka na biso d'après ba information na zalango, tozaka na 50 respirateurs. 50 pour une population de près de 100 millions d'habitants, on a 50 respirateurs. Cela voudrait dire quoi? Ceux qui tobeli ba recommander pe ko bano sala na ba téléphone. Botala no yangai na respirateur parce que on a la zamu tutel. Ba petit peuple o biso tozali ko représenter, ba rozana droit wana te na chapitre wana te. Est-ce que vous comprenez les dangers qui rôdent autour de nous? Pour un mausolée, il y a feu papa Étienne Tshisekedi. J'ai entendu parler de... Non, ils ont 5 millions. Ils ont parlé de 6 millions. Papa Tshisekedi, c'est vraiment un grand nom, une figure de proue dans la politique. Il a péciton pour Toko Maboué. Parmi Bao Péciton, et Bembenaye Mousolo n'a dépensé 6 millions, d'après ce que j'ai appris. Mais pour la lutte contre Corona, on parle de 1 500 000 $. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Le seul pays au monde est Zanga Bilanga. Namboko Bilanga est arrêté à l'État. C'est-à-dire l'État Zana Bilanga. Tine Boyoka Batolo Banate, rien l'État Zate. Même
sorti au chef de l'état qui n'a pas côté ma vallée chef de l'état qui n'a période moko qui au sala hôtel lancement mamba bilanga na mona ki gouvernement nyoso ngai moko Israël mutombo na ke kuna na ma vallée na ke ko lukana tala bilanga we balobaki place ba ko sala zéro so ina na bosani ba laksanga place na moni bilanga te nga na moni bilanga te na kutani na ba ingénieur ba o ba sa ko sala bilanga rien tilelo ndunda te na se pondu eloko te siko mboke zangi bilanga na minute na crise tozo kemenango prochaine la production za kokatana soki arrivé que crise ebeti su bato bakozana mbongo miloko kosombe kozala te tokosuka wapi prochaine mboko bazolia siko biloko na bango ba produit production locale biso tozana ngote ndeko Israël makambo to ali ko vivre ezali succession ya ba régime ebele qui na mboka na biso je suis la télé, je vois certaines personnes vanter ba leader na bango misala ba sali na ba parcours na bango na ba politique. Ceux qui a solo ba leader na bango ba sali misala ya solo. Les autres on va vivre situation té. Aujourd'hui ba frontière est presque fermée. Kalaming était aux à la frapper na rareté à ba produit ya première nécessité. Dites-moi to suka rapi. Ils nous ont fait miroiter l'isolo ya Bukanga Lonzo. 200 millions de dollars engloutis. Et kenda rapi. Troubé toko fouiné dans le passé. Ce que tu l'année. Tu l'année. Total ana. Parce que population autre que nous se confiner parce que moi j'insiste, c'est l'ultime et la meilleure décision au gouvernement a biso ba kozwa. Il y a que population te se confiner. Ceux qui tolini to éradiquer maladie au wana. To bata malanda. Confinement il y a intermittence pour kotilelo 4 jours au bimi, c'est pas mauvais. L'objectif est de ralentir propagation à maladie. Mais pour éradiquer, il faut confinement total. Population au Nino Nanda pendant 1 mois, 14 jours, 10 jours sans kabima. Ou azan le va rouler à terre. On a autonomie, on a pour vivre bon, baleki 10% de la population. Je pèse bien mes mots, baleki 10%. N'a pas chômeur, n'a pas salarié, ou ba salakana l'État. Au bazar la privé, au bazar la police, au bazar wapi. Mbongo bazar ko permettre ba monter ba vendre 30 jours d'affilée ba vendre des sikamoko. Torosuka wapi. Est-ce que vous savez que nous courons le risque il y a beaucoup fa millions na Katiamboko. Je parle de Kinshasa, na continent na intérieur té. Je pèse bien mes mots ba millions. Ceux qui déjà bateau local aux États-Unis, basant la technologie auto-yebi, basant la hôpitaux auto-yebi, ngala kenda akuna presque chaque année aux États-Unis. Na mona ba hôpitaux ezakuna na kenda pe na ba consultation kuna. Ce que tali système na bango santé, mais le bango bazolo ba que ba okufa plus de 200 000 personnes. Bongo bisoa wa tozande. Très bien. Est-ce que tamo na hôpitaux na biso talaka? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Système à santé. Mais maman et mon gars, mon miroir, il n'y a rien là-bas. Mais vous savez, salissez ça la maman et vous venez dans la nécropole. Bakunda dans la nécropole, vous en a maman et donc, tu recommandes banaliser l'IWA, ce qui l'État a eu à disposition. Nazo quand ba pays musu bazo commander 1 milliard de masques, ba respirateur, ba commander 1 million de pièces. Oya biso to commander combien? Avec 1 million to commander en tozo commander to tango wapi? Muyemba bon bitongo ça na courant nini? Muyemba 135 millions de dollars pour na ubunza malade na ebite so akozolango wapi na mboko na ebite so akozolango wapi. Mais ceux qui ba PCT parce que maladie aux qui pété ils ont déjà l'icolo et aux montonios ceux qui va PCT to ba notala ba mbongo va na ba banque mais biso tozo sila le roi ba banzinzi. Très bien. Alors on va parler justement na makambo ya confinement raté oui Gentini Ngobila saisaki mais na ngina loba pona makambo ya ba pondu ndenge tolobi awa bilanga ezate na moni mama Olive Lembe na ba pondu na yena bilanga na po azara soki na 100 hectares ndenge na moni yango na toile mama ke nego buka pondu pour que batekela batu na primo ko normal parce que ndebo mona na ba image tout à l'heure makamanga ba pondu ezala pena des heures de batu ba wela ba pondu na kumi 6 mois ya mokonzi ya mboka ya kala na pesi lokumo pour initiative ya kolona à titre individuel les amalamu mais maman yebisa papa rappelez pe papa Kabila yebisa papa matata mponyo mbongo azwaka ya Bukanga Lonzo asala bilanga te rappelez ata papa Mikolo ko papa sala ta plainte soki yemo apinisaka ete mais na époque ya Kabila et apinisaka ete bachanga ta na compte Félix Eleka apinisaka matata mponyo Bukanga Lonzo etikali ndenge zawana boye bagite tala Bukanga Lonzo ndenge zali ezali na gestion na bino te mama pondu la yo moko na ndimi mais ya batu nyonso na kombo ya mboka totikali komona ngota 200 millions Bukanga Lonzo ekangama kalo ko la COP
moto ayibi bitabe moto ayibi lipa moto amatina moto avandi bien te botie na kacho ke tina prison matata zo enga pamba pe bozo le beloko te matata zo enga pamba na minute to na bilanga te mais mbongo na biso ke na 200 millions maman Olivier bisa papa kalako yebisa mokonzi akala papa hein yebisa mokonzi akala ya mboka papa Kabila asala ta mo plainte so yo osala te ba avocat na ba funda ta matata po za gestion na ezola ta papa na nzoto tilelo bota la vendredi na Kinshasa ndenge bato babimaki full moyena tela bino ba image ya Congo Mombeya te to Kinshasa mobimba mais bino ngo bota la kaka lokwa na Money Shop bota la na Winza Gambela bota la na ba bank ndenge bato bakangama ki kaka pona kolugero wa kolia lokola kibuisa o wera yemba kibuisa mpipa bazelaka ngo ya mingo ngana ngo ekoki Gentini na tête ya ville monsieur bazaka stagiaire te le comportement que vous avez affiché c'est le comportement d'un stagiaire ça je vous dis hein? J'avais promis que je serais sévère vis-à-vis de vous na lobaka ngo ke Gentini ko réciter na 80% nana zalaka na kati ya salle na yoki Gentini azo pesa discours na tali yango na minda bonga bia eloko malonge ko zalate 80% je ne crois pas na projet na yo 20% ils ont miracle OK de tâtonner sur le confinement bon mec qui s'abattu le comme dans meka biloko na nzungu batu ba défi ba mongo batu ba nyo kwami bon meki bango oui c'est on a conseillé bino vous a confiné te na meki bino ça c'est azo meka kalunga ko en image et puis on se retrouve après. Ce n'est pas possible. Hey, Tokufi, Pondu Bawele la Zandu. Ce n'est pas possible. Hey. Malade côté libiso na mboka eza malade yo po simbi télécommande ngala sali la kiso ngala za na malade wana yo zu yango donc tata ko pesa mwasi akopesa mwana okopesa pasteur na yo okopesa camarade okopesa chef na yo yango moni bakonzi baboyi moya kopesa na mbote na maboko ezalite miboko ya OMS epekisi bato bayambanaka tokoyambana te ata boza mwasi na mobali na minute il faut bozala sûr que moto aza na santé malamu 80% ya bato o bazana maladi wana bazana basini te zolakisa ke moto azobela bazana nzoto malamu me baza capable ya kopesa maladi wana donc maladi wana ezoboma ya solo okoyeba ngo ndenge nini soko komi na ba fièvre belé kosu ezosua gorge komi pasi gorge komi oya kosua pema ekomi mukuse ozoka bakurubatilo kwa moto azobela malaria soko komo oka bilembo wana seke maladi wana ekomo kotela yo esengelo ke na hôpital monganga yoka yo monganga consulter ba memona inerbe to ba benga équipe wana ya ko prélever pote ba bikisa yo maladi wana ezoboma mwasi akopesa mobali papa akopesa bana yo soda ya molongo kopesa pe mokonzi pa kopesa yo ezokipe grade te
yango kaki bamboka neso même pas na biso mokonzi mboka lobi toza na guerre wana po tozobunda na ennemi commun azomona na te yango moni batie biso na mode ya confinement Kinshasa eza confiné moya ko bima ezali te tovana ndako po ndenge tozobima etuluku tala bino bokendaka na misu jeep moko boke intervention bokozala tela bakonzi baza pembeni na yo batelanga nga pe na batela yo nde tina ya masque wana maladie ya coronavirus ebomi bato ebele plus de 10 000 personnes na monde pana biso awa toza à peu près na 65 cas ya bato bazwi yango déjà bato bakufi baza motoba sika boy maladi wana kokozwa ngo ndenge nini ndenge nazoloba boy soki nga na bino toza pembeni mingi naza na maladi wana soki nazoloba na nzela ya soi ndenge nazoloba boy mupepe na nga ndenge zobima maladi wana ekote pa na bino yango moni bato bazolata mingi ba masque pona ko batela ta nazoloba moye makambo na naza nango ebima ezate malgré oyo poza na ngonga nazo yango ezate ndetino moni batu baza na difficulté ya koloba pamba pona komibatela ya mibale soki mutu akomi na maladi wana akopesa yo yango ndenge nini akopesa yo yango na mbote yango moni bapekisi batu bapesa na bambote na maboko te esengeli boyebisa pe bana boyebisa pe bandeko kopesa mutu lisusu mbote na maboko te keba na fièvre makasi kosu makasi oyo ezokausa mungongo keba na biloko wana mibale soko oyoki kolemba maboko ezobuka na nzoto ozoyoka lokola bakubatio na nzoto ndenge ezalaka malaria keba na yango ekosala pe pasi yango basengi biso boye tosukolaka maboko ntango nyonso bamai nayebi ke boza na pasi ya mai po ntango mosusu mai ebimaka mpe ezokende ezozonga te me na moke ya mai oyo tozwaka sokolaka maboko ntango nyonso na mai bomipekisa kosimba elongi na yo ntango nyonso kotiaka maboko na elongi te kosimba monoko te kosimba misu te kotia mpe elongi na yo loboko boye te yango bapekisi ba tozoyokana mutuna ezali motuna eza nini mutuna eza boye tomonaka yo olobelaka mingi makambo ya peuple oyo nyonso ozomona bango nde bafandi awa bazobanga maladi ndenge bino bolobi tosukolaka maboko d'accord mais bato oyo ozomona oyo baza na baposibilité te ya kosomba basavant ya kozwa baprotège ndenge yo otie boye peuple oyo aza capable ya kosomba yango te parceke boza oblige biso siko tokozwa mbongo wapi po tosomba yango estce l'état akoki kosunga biso même na baprotège oyo ofele te toyoki ke comité mondial azosunga bamboka oyo etali makambo ya bamaladi mais soki bapesi gouvernement na biso mbongo mpona nini akoede peuple oyo te na kose protéger très bien na basavant makambo olobi ezali droit. Merci beaucoup. Très bien. Alors, honorable, Outi Otala, et là, direct, hein? C'est tout à fait normal. Outi Otala, d'abord, Makambo ya Wenze, Ndenge Batwa Somba Gibilo, on a beau bangi nyon so pambate, Sengela ba vanda 4 jours, Nanda Kusimaba ya Kubima. Tokolobe la Likambwana na Nzela Mibale. Omoni pe sensibilisation na utiko sala la police ndenge na saki na mombele na sali yango na masina na otambola ba place ebele bosolo la politique a mati plus de 30 banderoles na ville ya Kinshasa ka pona ko sensibiliser bato pour ba makambo ndenge za to sala yango pour ba voter biso te pour eza campagne électorale te mais to sala yango na motema mobimba awa ezaki na rond-point Willery to che banderole yango na to komi yango na lingala to komi pe na français bato batala pour bazwa quand même bokebi na eloko toza koloba na komangi na police wana topesi bango mwa ba masque muke ndambo tozalaki nango tomeki kopesa bango pour que bango pe ba mibatela topesi bango pe mwa ba mesure ndenge ezali wana ezalaki na échanger. Alors pendant cette période de confinement policier azo ignorer pe mwa makambo et puis pendant ba période tovandi ya confinement na kati ya ndako l'état esengelaki na se ya confinement normalement a désinfecter ville de tout monde à libanda et puis à sécuriser bato oyebi ke information nazo pe so ba criminel ba emingi ba comprendre que bato na circulation te nzele za polele ba braquer na ma campagne na Western Union ba braquer na Swiss Market na 24 ba braquer na Yesu Nujibu ba braquer ici côté ya Debonom bazo continuer ko braquer ko côté la bato na kati ya ndako d'une manière générale na nina peso siko maloba yoza molobe ya peuple ba conséquences eza ebelé par rapport ya confinement confinement eza malamu mais ba conséquences sur le plan social les ali sur le plan sécurité les ali sur le plan sanitaire les ali journée à vendredi toko conclure lelo que zalaki journée au gentini apesa ki occasion bato bazo malade lecture na bezani
Nako banana ko féliciter yo. Merci. Na musalo sali ya ko sensibiliser plutôt population, singulièrement aussi policiers. Je préfère na bandana la police. Très bien. Natikeli pas malo. Policier aza motoloko langana yo. En dehors ya formation à zui na nomination bazui et pas kondi pour benga bango policier pour assurer sécurité na biso bato na bien na biso. Mosala bazali ko sala ngopé po na biso. Mais le danger que moi j'observe na kati ya milieu wana ezali grave. Tout à l'heure batambo na ba mituka. Baza tout le temps coincé. Disposition sécuritaire, plutôt sanitaire, ou continue biso à l'état bazali ko sala pour la police bazali ko veiller pour na biso na ba bien na biso na période même où il y a pandémie. Tala ba police ne bazota mona banzela. Bazana ba matériel te ozo sécuriser bango. Même la frontière. Oh bazali na ba frontière. Et là konini bazali ko sala pour na ko lakisa que bato bazo ko kengela biso bazana ba sécurité pour bazwa maladie. Pour bango soki ba belina mta ko sécuriser biso. Mutazate. Insécurité au matili sous makasi justement parce que batwa otambola mingi te banzele comme libre. Donc ne peut pas ito loba. Est-ce que ebi que mituka ya la police na biso ya ville à Kinshasa na ke ailleurs te. Ce qui to lobi to tanga ngo to ripe ko bimisa nombre nango exact. Si mituka police to ebi bilongi na ngo donc ce que zo le ka to ebi que o ezaka na kan lufungula. O ezaka na commissariat provincial. O ezaka na Dema na Matete. O ezaka na Lukunga. Bazala ba moyen de locomotion te. Moyen de communication est presque inexistant. Bako communiquer ndenge nini. Police a un carburant. Ngaza avocat na cabinet na ngana plainte. Ya ba tenancier ya ba station ya essence ou bazali ko senga ngai to traduire la police na justice parce que police a défi ba carburant et pas na bango azo futate. Police a nyongwa carburant. Est-ce que vous comprenez? Police ville à Kinshasa, général Kasongazo kangai ba o bazana service nyoso ya charwa na bango bazali ko kangai. Je vous dis que la police azo que no defa carburant na ba station essence. Na boyi ko tanga station essence ba komona ngo bango ba yebi. Bazana ba nyongo au point que bazo teke la bango lisute ba changer ba station ba ko que no defa ailleurs. Pouvez-vous admettre ça toza mboka ndene? Gouverneur Azali primature Azali donc ministre ya intérieur Azali, vice-premier ministre. Mais ba policier o bazali censé ko sécuriser na biso na bango bazali ko defa carburant. Moyen de locomotion bazala ngote, moyen de communication bazala ngote, carburant bazala ngote. Pour senga bango bazala na capacité à ndenge nini ya ko répondre la attaque ou ba voleurs armés batali ko sala. Et la plupart des bananes, ce sont des hommes armés et des hommes plutôt en uniforme. Et il y a la police, il y a l'armée, il y a l'unité, moi, en tant qu'avocat, je suis dans la cour militaire. Ce sont des militaires, des policiers qui nous attaquent. Président de la République, il faut vraiment, Alex Abisso, volonté autorisée pour changer ma cambo. Et ça la matérialiser. Et ce qu'on a un slogan, Mboka Nabiso na ba premier belé. O wana na kei na la police. Nabima parce que na lingi ko umela te. Ce qui lelo la police azali ko zanga carburant alors qu'il y a un gouverneur, alors qu'il y a un ministre, il y a intérieur. Alors qu'il y a un premier ministre, c'est qu'il y a un sérieux problème dans ces pays. Je suis élu du peuple, ce que je prononce dans mon oronanga nazo pesé avant na lobango nazala ba confirmation nyongo. Pouvez-vous admettre ça? Tozonga la journée à vendredi. Journée à vendredi, ndenge bat bazala ge loi maboki. Ay balanda yinga na radio Top Congo. Le même vendredi, j'étais sidéré d'observer Makambo na monaki juro wana. Soki ya solo ba konzi bazali ko travailler pour na ko empêcher propagation ya virus ya corona. Jour wana ya vendredi, moi j'ai même ma main à couper, c'est le jour où pic ya contamination et atteignait qui plutôt sommet. Pourquoi? Parce que gouvernement provincial et bimisaki décision moko active que moi j'ai qualifié dans Radio Top Congo de cavalière. C'est une très bonne décision à confinement. Parce que je disais tout à l'heure là que c'est la meilleure des solutions pour éradiquer la maladie. C'est une très bonne décision. Mais elle a été prise de façon cavalière. Vous vous réunissez jeudi.
Vous réunissez jeudi, j'imagine en début d'après-midi. Le même jeudi, vous annoncez des décisions pour dire aux Kinois que vous n'avez que 24 heures. Pour Bongama, pendant 4 jours. Alors que Bino, vous allez se réunir, vous avez la famille à Kinshasa, vous avez des conditions qui vivre au jour le jour. Mais vous avez une marge à manœuvre il y a 24 heures. Ce qui veut dire quoi? Que moto azana nokonaye, azayina ndekonaye, azayina lekinaye akoyoza na moyen. Avec nos bêtes de porte na tongo, début après-midi, ba inondé, ba marché. Ba inondé, ba supermarché, ba dépôt. Quelle scène n'avons-nous pas vu dans la ville à Kinshasa? Zone c'est la boucle dans biloko wana. Ah, ba tubazo wela yango. Oyo bandanga na botama na Kinshasa, na koli lelo naza responsable na mona makambo wana te. Pic y a contamination et salamaki vendredi parce que le gouvernement provincial a joué une décision moko au Isali a solo malam ou joué de façon cavalière. Pourquoi ne pas préparer la population? Parce que nous sommes au dialogue avec la population. Pourquoi ne pas dire, expliquer à la population les biens fondés à confinement? Pourquoi est-ce que le Sabango Tendeni Baroyuko Sala Po Vanda maladie et Tambola Mbangote Toto éradiquer maladie? Ça n'a pas été fait. Tout le monde a une décision, tout le monde a arrêté, communiquer avec le gouverneur. Les réseaux sociaux et lancé qui encore. J'arrive à la maison, mon épouse me dit, à partir de lobby, les jours à Souka, non, c'est faux. J'entre dans le monde. C'est une décision qui a impacté sur l'avenir sanitaire et Mboka Nabiso, surtout à Ville à Kinshasa. Pouvez-vous imaginer que Kinshasa représente toute une république, Nabamboka Moussous? Sur au Congo Brazza, au Gabon, au Sangisi, on a Guinée, ils n'ont même pas population à ville à Kinshasa. Ils ont la journée moko, baluka basomba mai, basomba biloko kolia. Mai y a pas manabatete là. Vous savez ce qu'il y a eu? Des gens se battaient. Bato bazo bunda po basomba mai. Lorsque bazo bunda bazo soana. Bazo mi kabola maladie ceux qui bazana ngo. Mais situation est grave dans beaucoup d'ambition. Je me dis ville à Kinshasa est faillir grave. Nazongi un peu na sima. Boyebi lorsque on a annoncé avec pompe opération Kinbo Peto. Bon mon aki na Kinshasa ndenge ba panneau etondaki. Na ko annoncé nini arrivé action opération la bangwana ya Kinbo Peto. Mais c'était une bonne chose. Pourquoi est-ce que basala ngote popé na sensibiliser population contre corona? Nulle part au Roman, la ville a tellement mis panneau, a tellement mis ça qui joue, a annoncé qu'il Peto pour à sensibiliser la population. Ça n'a pas été fait. Mbongo babimi ça qui pour la campagne à Kinbo Peto. Pour n'y pas pour le coronavirus. On parlait d'un budget de 355 millions, 353 millions. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est cela. Bobimi Simbongo pour annoncer Kinbo Peto. Mais campagne pour sensibiliser contre maladie au Kotananda kuna yo gouverneur et au Kotananda kuna ngai député et Kotananda kuna journaliste et Kotananda kuna moto nyo sazali ko vivre na Kinshasa. Tozolo bango na ba réseaux sociaux, tozolo bango na ba journaux au Congolais lambda tanga raté. Pour ni côté mi ça va panneau on a te ko réquisitionner ba panneau côté mi ça ko passer message ba tout ba s'habituer parce que les Kinois n'est pas sensibilisé. Kinois azo kanisa que ma solo on eza lokuta maladie on eka pona ba tambongo eka pona ba konzi alors que maladie on a ningezo kende. Yo bazo tangela biso ba chiffre ya bato ba kufi o ezo les par inerbe. Mais moi je vous dis ça ba chiffre o bato inerbe peut-être ba maîtriser té. Il y a des gens qui meurent dans Bakoum ou sous la rate ville où bazo ignorer même cause ya cause à la déjà corona mais bazo raté. Pesaka na photo wana na mona 8 décès au bazo loba 8 décès ya bato batangi ote bato bakufi na corona. Ngana na preuve te so bakufi na corona mais bango wana 8 personnes. Sango mokonzi Israël Mutombo tata malongi. Moi en tant que wana 8 personnes balobi bakufi o bakufi na corona. J'ai doute fort. Est-ce qu'il y a solo pela bato bakufi na corona? Échantillon pour nangai. Est-ce que les années échantillons déjà il se pose un sérieux problème même na Iner Benabiso. Est-ce que oui que bateau mususu omoni na ba tiena bilongia ba kufi ba misu ba kufi parce que que dirais-je ba détecter maladie na banzo sur la bango plus tard tardivement pendant que maladie déjà bandiko orange bango. Vous savez ce qui se passe na Iner Beso go passer test. Et je pense même que hier j'ai lu balobi ba comme il a 50 tests par jour. Pour une ville qui regorge près de 15 millions d'âmes. Bino ça 50 tests par jour. Mon temps bané robé là depuis samedi à Zora bien taillé ça test même c'est là.
Ngala tindi ba malade kuna ba bengani ba malade na INRB. J'ai envoyé des gens parce que pour le moment ba numéro na bino boza bopé c'est ça ba numéro ya lukuta. INRB boza na ba numéro ya lukuta. Ba numéro wana izo le kate ngamoko na bengi docteur Muyembe ngai moko. Hormis ba numéro na to bengi za ko le kate. Soki l'équipe mona mwasi moko azo yambaka kuna azana na compte INRB te. To bengi Muyembe ye moko pona ko pesa rapport rien. Na bengi Popol oyo aza chargé ya communication rien donc INRB côté wana nga na yebi te bozopona bilongi ya batu oyo boza kotia pona ndenge lobi awa plus tard so ekoma ngamba traitement maladie za grave ba recommandation ekoma aspirateur wala ya liboso batiana no ndeko na ngai nazo yeba te mbongo yango tokosuka yango ndeko Israël tala pays lokola Corée déjà na ba 1960 biso na Corée tozalaki presque na ba même pied d'égalité le Corée azo sala 200 000 plutôt tests par jour Allemagne n'emboîtait pas 200 000 tests par jour. Pourquoi est-ce que Bissot Toriko a la capacité à résoudre 10% de tests par jour? Ne serait-ce que 20 000 personnes par jour. 50 tests par jour pour une population de 15 millions d'âmes? Mais c'est grave. Tu es belé au monde où la photo na bakoufi. Ayoki bienté, ba prélever, résultat il bima et 5 jours. Pendant que y a la résultat, nous autres santé s'est dégradé. Ti a koufi. Aspirateur les alités. Bakisi oyo baninga bazali ko bunda po ba composer po ba traiter biso to sala ngote. Alors honorable, on va évoluer par rapport à la solution parce qu'on va terminer. Concrètement ndenge tozali awa parce que to critiquer to laxi makamonyo soza ya mabe ça c'est une bonne chose. Mais to na ba proposition. Pour ba loba teke bo critiquer mais vous n'avez pas proposé. Pona ko bongisa population na biso ko batela bango. Parce que même ba mesure chef de l'état zwaki et comme bimaki za ba mesure ko simba soute. Tala le la Kinshasa bato babimi na bango normal. Bato babimi na normal. Ba o babimite peut-être ça moi ko banga mais vie zongi normal, vie zongi na normal. Qu'est-ce qui doit être fait? Et sengeli tozonga na confinement total et sengeli ba confiner par circonscription, ba confiner na yoga ke Gombe ba ko confiner ngo pona 10 jours. Mais le salamité c'était prévu ba bandango lelo selon les informations à notre possession mais ba bandi yangote pour na komi batela na minute sengeli to sani ba confiner na Kinshasa l'état tango ko confiner sengeli ya sala nini pendant cette période a désinfecter mécanisme nini ya kozwa to que ne plus na ba solution pour terminer. La première des solutions c'est la sensibilisation. Pour l'état il faut avoir moyen belé pour la sensibilisation. Congolais lambda azo douter na existence ya maladie. Pour na komema Congolais à comprendre que maladie est zali, non seulement gouvernement central, provincial, bisoboé ba député, tout ça la musala à sensibilisation, mais aussi na ba oyo bazali ba elito bazali na kati ya ba quartier, ba avenue na kati ya ba mapango, beauté ya population boyebi sa bango que danger zali, maladie za lokutate ezali ko boma. Ce qui sensibilisation et poussani bato comprendre que autour de nous ou en face de nous il y a un danger. Ce qui te saliboité te resuka mabe. D'une part, au même moment, le gouvernement s'est activé à voter budget mogoza conséquent. Je dis bien conséquent pour à somba ba matériel ou salisa batu na ka o ya maladie ya coronavirus. Ba respirateur. Ba produit o ezali ko salisa batu bazali ko beta masolo ya chloroquine combinaison yango ezana deuxième kisi na zali ko maîtriser kombo na ngote ba o wana nyonso ba tenu pona ko salisa que ba personnel soignant bazala protégé ba lit d'hôpitaux ba désinfecter ba mboka na biso mbongo il faut ba voter budget. Il faut être conséquent par rapport à drame où ils allaient se tramer, où ils allaient y a plutôt, ils allaient se pointer dans l'horizon. Ce qui va salir yango et que Babilo Kwaneye, parce que les lots va autoriser quand vol cargo ezala. Chine a zongé vie. To commander bilo kweya. Na 1 500 000 T. Bon voter à ta budget à plus de 100 millions, 200 millions. Et puis après ça bino les son bino boana pouvoir. Biso to zoter la bino na musika, biso to na opposition. Tu as dit côté la bino ba fayo bozali ko sala, ceux qui te critiquer bino té. Bokoye ba ko bongisa te. Bino pe bozali na ville, ceux qui te critiquer bino té, bokoye ba ko bongisa te. Nous sommes en train de vous critiquer justement pour bokoye ba ko rectifier tir. Ceux qui bosali yangote. Conséquence 2023 ezali biso to zali na alternative. Alternative ezanine. Zela nazo ya opeso maloba pona aussi ça. J'aurais appris information ba comme visuel maman Olive Lembe kaka yondo pesaka.
soki nga na lobi ate akomi mutakabila ah ngai mutakabila so moni loke kokane na mutakabila mais nazolo bande information Olive Lembe a uti kopesa boîte ba boîte plusieurs boîtes ya chloroquine na INRB pour la prise en charge ya ba patient a PCP ba produit auto ba biloko kolia ba vivre frais na personnel ya soignant coup de chapeau to senga ki batamité ya malamu chef de l'état senga ki yango batamité ya malamu nyoso ba pesa quelque chose ya ngomo ni biso pe na boso na politique to ngenaki na mombele to kaboli ba vende wana to ke ko pesa bato pe biloko kolia nazobo ya ndeko lakisa yango mais bokomo na même famille moko ya ibandeli to boyi ko tia yango trop parce que nga nazomo na so na pesi bato biloko kolia ko filmer yango moi passe mais nous avons pris en charge 50 familles au tozo kende ko pesa biloko volontiers pour na ko soutenir za moi mike na biso to zwaka o bino bo contribution bo lekiao nde ya mwana to sangisi to ko sunga ba famille wana do mama Olive merci na yo pour la moteur malam mais batu nyonso babwaka na Kinshasa wa o nyonso babwaka na Kinshasa batu mbongo wa quartier bazawapi mandeke na lemba bayebi o pesi ni na compte corona o bo pesi le côté mwana ntemi lelo na tongo a créer terreur moko mwana ntemi onga na ibite mwana ntemi mandeko za lelo ko pesa te so ipo na bosolo pesa 10 minutes so ko za na mbongo te pesa 10 minutes na compte bosolo contribution ya ngwana mandeke mwana ntemi olenganko yondo yaka na mwanda nsemi olenganko biso to vandaki kimia mwana nsemi azomona na te nkaka azalaka quelque part to yebakata okeko zo mwana nsemi oyena ye lelo na tongo mwana nsemi abimi na balabala nde boza komona na ye wana bimi na balabala bokoza intégralité ba image na bosolo na politique bato baza na YouTube bakoza intégralité mais wana bozomona to komi ngai moko nazalaki sur place wana na keti epa ba makesa wana balingi ba yambanga naza ko boya koya bazobenga nga pemenga ah bato baza bato confiance te okende pemeni boy babimisi masango babimisi bandika mais bango wana désordre ba créer psychose na coin wana mwana ntie bazolukani il semble que lobi a prêté serment na kati anda kuna lelo seconde fallait ba bimisa ye ko ba préparer déjà investisseur na yo za ndeni wana na station ma campagne bon bango ba confirmer etali bango te bana bango pembeni bango ba anti corona ça va ndeko ozo suki sawa peut-être un dernier mot par rapport à Makambo et puis conclusion dans poto 6 de toute façon tu as 10 minutes ba accélérer biso tokei maman Olive c'est bien de faire un don ya ba produit pharmaceutique na INRB c'est bien bato zobela ya mbongo c'est bien ya koyoka makambo ba que bato mbongo baza puis ba ko pesa ba don ba nini non nous n'avons pas besoin des hommes forts dans cet état. Des institutions fortes. Nous avons besoin des institutions fortes. Nous avons besoin que l'État soit la puissant. L'État soit la même pour répondre à nos problèmes, il y a population congolaise. Toi, on a posé à l'individuité. Toi, on a posé à Théo Didi Kinoan, il y a payé 100 000. Toi, on a posé à une institution forte. Que l'État soit la puissant. Face à la situation à Boui, il y a Bimissi. Les États-Unis ont voté budget, il y a 2000 milliards. Pour la allouer dans l'entreprise où ils connaissent des difficultés financières suite à coronavirus. Où est le Congo to saini. À part avantage ba pesi na mai na courant pour la ménage. Mais bateau peut ba taxe. Ba courant il y a prépayé baza kolela po bango baza na suite ba na lo wana ya ba courant prépayé. Bénéfice ninga la retirer. Attends na opération la courant prépayé. Oui, bénéfice ninga retirer. Donc nous avons besoin des hommes. Nous n'avons pas besoin des hommes forts, des hommes puissants. Nous avons besoin d'un État fort. Pouvez-vous admettre que Namboko est un individu plus riche que l'État? L'État Namboko. C'est belé Namboko Nabiso. Un individu plus riche que l'État. Namboko a l'effort à inverser tendance. Que l'État comme plus puissant que l'individu. Apparemment, le chef de l'État est dépassé même par rapport à cette situation. Apparemment. Mais il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Ceux qui sont imité Esaïe. Torolobaté, non, ils sont ministre intérieur, ministre de la santé, non, ils sont liés. C'est lui qui est comptable. Il y a même des redevable dans la mise sur la population lorsque mandé aussi là. Ils sont ministre, ils sont DGT, ils sont prof Mouyembete, ils sont liés. Ceux qui ont sali Moussalate, sanction en 2023. Donc, tout ça, on a posé un état fort, on a posé un individu, basé à ma capacité. Mon Nansemi, c'est un fauteur de troubles. Il trouble l'ordre public. Justice est allée, la police est allée. Il faut qu'on prenne une décision pour cet homme. Finalement, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe entre Yéna, na Bakondio, Bazali, observer passivement Makambo Bazali? Lorsque Azo Zoba adepte naïe, Bazo Sala, ba marche au Wana. Mais Bazo Sala promiscuité, Bazo créer promiscuité, non? Gourou Moko na un d'abomi ici plus de 18 000 personnes. Parce que Baneko confiné Bango pour la prière. C'est ce qui se passe chez moi dans Tsemi. Mais Bato Wana Bazana, ba famille, na Bango, lorsque Bazon la banda, so ba Kaboli maladie. Mais et quoi impacté tire comme la banda ou nabiso? Il faut que l'État prenne en charge ces messieurs-là. Je préfère que Souka Wana na Makambo ya maman Olive. Alors, conséquences économiques, il faut s'attendre à quoi? On a confinement au Monindenge Makambo, tout le baba frontière réserve au Kangama par Bakargo et Kota, mais à un certain moment, Bakargo peut continuer au Kota parce que production peut, chaîne la production est diminuée de part et d'autre. Autour d'une question, on a Sili Sakité, il y a ba suggestion, hein? Il y a coupé ça dans le gouvernement. Bande kwa Kinshasa bola nanga bien. Solution, il y a combattre Corona. Ezali mi balete. Ezali moko. Pour éviter qu'on en contact. Couper ça plutôt opportunité na maladie et se transmettre d'un homme à un autre. Na ko respecter ba directive ba kondiambo ka ba pesi ko bana la chef de l'état ko leka na ba gouverneur ko passer na ba kondia inerbe na ministre ya santé ceux qui te respecter en gros ba geste wana barrière et ko permettre biso to éviter propagation ya virus mais l'état o azali ko bunda pour a éradiquer en gros bazali ko critiquer gouvernement bazali ko lobaka azali ko imiter makamyo sala na France mais comment va-t-il inventer la roue? Maladie ebimi karaboé et uta na ba 1918 na grippe espagnole bato ba mona expérience tango ba sila déjà oh to moni ebani na Chine to landara exemple oh bango ba oui le confinement est la meilleure des solutions mais que le gouvernement provincial le gouvernement central et tous les services attitrés ba vanda ba travailler en synergie ba concevoir un modèle ya confinement na biso à la congolaise. Comment est-ce que tu peux vendre ça battu na bandaku mais et permettre bango pe ba meka ko survivre parce que tu vivaka au jour le jour na Congo. Comment est-ce qu'on peut vivre na confinement et que bango pe ba sala musala bango ko désinfecter ba milieu public na mboka na biso. Troisièmement, comment est-ce qu'ils peuvent organiser le confinement? Il y a biso population tout en prenant soin, il y a ko éviter que population a se soulever pour nanzala, pour na kozanga mai kozanga courant. Je dois vous avouer que pendant que tous allez ça ba confinement na biso moko volontaire, ba seno tous allez comme on a snel les allez grave. Moi je fais fonctionner mon groupe électrogène 24 heures sur 24 parce que snel a zopé sanga couranté. Ce qui ngai nazali na groupe, nazali na générateur. Bongo congolais là dans mususu azali na coin mususu azala ngota vivre ndeni. Information ya sensibilisation royo kangondeni. Parce que boyi to kota na contact physique. Bandeko ya Kinshasa, confinement, ils allaient vraiment la voie nécessaire, sinon ultime, pour permettre biso to meka ko éviter que maladie les allait. Confinement avec intermittence, na loba ki ne bandeli, tina yango ils allaient ko freiner, ya ko ralentir propagation. Mais confinement général et ko permettre biso to éradiquer maladie. Alors, ozo attribuer responsabilité les lo ndongo lobaki malade bato bazwa ki yango mingi penza vendredi pona lolenge to kanga magi na nzoto wa responsabilité eza gouvernement provincial Gentini faut ça la plainte contre plainte ngaza avocat ba ça la plainte avec beaucoup de prudence. En politique, il y a aussi une manière en tant que député national on ça a plainte so inga ina CPI na modèle où il y a ça la quitté dans ça la motion ministre intérieur à Royan à parlement ceux qui te bani musala to retournaye pourquoi est-ce que Oyaye gouverneur a procédé qui ainsi il va nous répondre et puis tu reçois la recommandation. Et encore que la commission a suivi évaluation, tu es bien de la suite. Mais nous nous plaignons parce que justement pour Nangaï et ça je pèse mes mots, puis qu'il y a propagation, il y a virus, il y a corona, na Kinshasa Salamagi vendredi. RDC coronavirus, un budget de 135 millions de dollars présenté par l'équipe de riposte de Dr Mouyembe. Dr Jean-Jacques Mouyembe, chef de la riposte contre la maladie à coronavirus en RDC, a dévoilé les budgets de son équipe à présenter pour une durée d'une année. Ces chiffres sont contenus dans les plans de riposte qu'il a présentés. Nous avons élaboré un plan stratégique pour 12 mois. Ces plans concernent la riposte
dans l'épicentre actuel et un budget pour préparer les autres provinces. Il y a donc deux parties. Le budget est de 135 millions. Nous cherchons des partenaires. Le gouvernement va intervenir et d'autres partenaires vont intervenir, a-t-il dit dans une interview accordée à nos frères de Top Congo. Il a également appelé à la patience. À la patience. Nous venons à peine de commencer. Tout est entre les mains du ministre de la Santé. Nous discutons avec lui pour accélérer les choses par rapport aux besoins. Les partenaires également arrivent comme la Banque mondiale pour les besoins urgents, a-t-il ajouté. Les bilans officiels, là il parlait de 51, il y a quelques jours passés, mais aujourd'hui nous sommes déjà à plus de 80 morts, tout ça. Déclaré officiel. Déclaré et officiel. Oui, Ebanité. C'est peut-être plus que ça. Très bien. Alors on s'arrête là pour aujourd'hui. Boye bake, bosolo na politique, ngana lobi boy. Na poto bato ba beli ba malade, bazo laksa ba centre riposte. Commentaire de zozocha, peuple a komi koyeba parce que azomona bato bazana kati wana minganga balati bilamba na bango, bien que bakolakisa bilongi ya bato bazo belate, mais tozoyeba ke bato bazo bela bangwala. Ngana zana bilamba seki kikuni alaki wa candidat président de la République dans l'élection elekaki. A pesingai tenu mobimba, na ba lunette, na ba gant. Oyo ndenge Poutine alataki na komi camarade Poutine na ba tenu wana. Donc ngai pe na komi ko kota place ba malade bazali. To na Kinshasa, yo yebi ke loko ali bosso na traitement ya malade, na prise en charge des alaka ko préparer psychologie ya malade. Malade andi makaza malade. Nde traitement mobimbe bandi ponaye. Mais chez nous c'est pas le cas. Batu bazo boya d'abord kondima. Quand vous parlez de la sensibilisation, il ne faut pas que ça soit image à Mindele. Il ne faut pas que Bakundi Jacques Ilunga, conseiller président de la République, oh maman la bango azoboya kakufaki na corona. Ce n'est pas d'abord ça. Mais place Bacheba malade des wapi. J'étais dans 51, les gens n'y croient pas. Marina peut sa réponse. J'avais oublié d'intervenir à ces sujets. Un ami avec qui je parle bien, Vijay Chimanga, a pris le courage. Il y a quoi annoncer dans ma voix Nyonso que Yaz a contracté coronavirus. Lelo na tongo avana bimana ya epanayo na moni azali ko encourager traitement ya chloroquine o yazali ko mela alobi changement est vraiment positif. C'est un exemple. Nous lingo mona bato ba la corona wapi. Vijay Chimangaza président ya Imana non? C'est un Kinois bien connu dans la capitale. Ah c'est baka grave exact. Si baka grave exact. Moi j'ai des amis qui sont malades. Je ne peux pas citer leur nom ici. Mes amis qui sont malades à la maison. Non, na quarantaine. Parce que ba konzebele ba traiter ba baza na quarantaine. Baza na bangalema. J'ai des amis, je dis bien mes amis. Bazobela. Nazala bango 3 ou 4. Bazobela coronavirus. Bolingi ba ebisa binone, ba lakisa bino bemba mutu akufi na corona. Non, ebembe bazo senga te ba Chimanga qui est malade, qui les reconnaît. J'ai suivi l'ancien directeur d'Irkaba de l'ancien président, c'est quoi encore son nom? Kambila. Kambila, Jean-Pierre Kambila. Mais il a déclaré à haute voix qu'il a été guéri. Boni bon la malade wapi. Boni bon la bango. Population, hein, ndazo exiger. Non mais population ngai nazali molobeli ya population. Ngala ebisi bino que ba malade bazali. Bazali ko bela. Exemple moko na pesi ya Vijay Chimanga on nazali ko pesa coup de chapeau. A eu courage à koloba haute voix qu'a yango par erreur à respecter nini mbalasima mazali na traitement au ezo kene bien. Très bien. Merci d'être venu. Pour répondre à l'invitation d'Absolu la Tongo, te retenir que si tu as la population dans ma tête si les sagas si les sapos aussi ici électeur nangai ya Moamba électeur nangai ya Kinshasa pe ya Congo bandeko maladie ezali bozela biso te totambola ne to bana ko telemana bino en face ya ko sala bino sensibilisation nenge moko to saki yango na campagne lelo ba yebisi biso to se distancer moto na moto avanda na kwa na ye na poni nzela oyo pona ko ya ko participer na sensibilisation ko yebisa bino ke maladie ezali bozala très prudent to bana ko yoka yango musika na Chine et longo Chine ye na Europe et longo na Europe e côté pa na biso lelo ezana bandaka bato mosusu lobi comme pa na bino bosala keba maladie ezali tout ça la keba to respecter ba consigne o nyoso ba konzi mokonzi mboka pesi ba konzi a ville comme pe ba konzi a santé pe ya inerbe tout ça les fort to respecter yango ba e bazali ko douter o ya bango litombe ko ya sima ngai nazo sala effort na mi batela na ko continuer na ko suka wate na ko kitaka pe sur terrain na ko sensibiliser to éviter to respecter ndenge balobi distance ya 1 mètre to éviter ko soana bato en face to la ta masque
to la tabagan, to sokola maboko na biso à tout moment, to désinfecter la place na biso à tout moment. Très bien. Kolia na maboko nenge to mesa na botika yango. Aux yeux loko tshela maboko non, sokola maboko. Ko sokola pe maboko ezaka ma ya pambate, surtout savon. Bilamba na biso to yi kolata, soko bimi ozongi tchango mopandi parce que yango pe ko za vecteur. Ya maladie. Soins de santé ya malonga, kobonga ya malonga, kobika malonga, ezali distance, confinement. Vanda na ndako na yo. Soko za na tina ya kobimate, kobimate. Soki ozali na tina ya kobima, bima mezala prudent. Très bien. Na suki bonga. Merci beaucoup. Bosolo na politique ya lelo, tozo suka awa. Et c'est que libo yeba clair. Que Kinshasa eza yumbite, Kinshasa eza yumbite, na lobaki yango, Kinshasa eza yumbite po atoza na 24 communes. Kinshasa n'est pas yumbi. Nazako loba yango nazako exister Kinshasa eza yumbite. Toza na besoin stagiaire na toza na besoin stagiaire te. Na mutu ya ville à Kinshasa pour na tâtonner par rapport à ma décision. So besoin décision faut que na oti na suka. Surtout so bobi que décision za bola pour na bato. Tala bo sali essaye bo meki décision. Tala batu nde bakangami lokwa maebo. Batu batutani lokwa bankusu na libulu. Tala batu passe ba koti contamination et comme ebele. Lelo siko to comme na plus de 30. Tito 6 à jour là. Soto 6 à jour na to comme na ba 100. Malembe tozo kende. Oka ndeko moi sexinga bi Kinshasa to aka ba l'échec baninga ba komi na ba 2000 biso zaka na ba 100. Na eloko tolingi totika la baleshek to ana besoin okoma na ngwe belete sukola maboko na lobaki na période même bana basi omoni siko avantage kozala mobali moko bozane na ndako bozo monana yo mto zala fixe c'était ozomona ozotala ngai eza ngai tomola maboko sasi samisi ekendaki yo Capernaum sukola maboko corona ezoboma esolo sukola maboko zala musika ya ndeko na distance à 1 mètre ndenge ndeko bakisi elema moko très capital bato bebe bazo ignorer soko bimaki longola bilamba tia pembeni sokola nzoto lata bilamba mususu eza lolenge ya komi batela soko sala yango te ozamala mute. Honorable Raphaël Kibuka sensibiliser bino aza modèle na kati ya société. Honorable député ba député belé ba kimi awa mais quand même yaye ba Christelle Vwanga na moni binote ba Daniel Safo na moni binote na ko mona binote. Je pense que ekozala malamu likamoko tikala ko lobate na ebité hein ko lobite makambo ba prisonnier ta la condition va prisonnier tika la lobela ta mukebai pardon la lobela mukebai batika mukebai pardon ba instruction e koya ki na parmi ba mesures au gouvernement azui gouvernement central ba désengorger ba prison na ba condition au bango ba édicté. Je pense que le travail est en train d'être fait. Tokotala na ko senga batala peka ya o ya bisondeko ya opposition o to bengi Mike Mukebai azali ko croupir malgré que ba décision judiciaire est koya o e pesi déjà ordre que ba libérer botala yango parce que kotika naye et ko s'apparenter na injustice. Très bien. Oh, moi je combat l'injustice. Misa lelo esile kendaki o Capernaum makutani na baye kolibaye boye baka ke moto aliaka manga ki makomone lenga mukoko litelo kozaki na ngana bisengo zala ngape na pasi. Misa lelo esili to kutana lobby avec le même plaisir pour le même travail. Bye bye. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.